liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakumba na kombo ya maweja nangila akonga mongali nzambe mpungutule ndo ya mbanza velela chemaunga mbunga solo se solo lelo tokutani susu bomo mesano nde toloba ke mukolo misatu eza uniquement mukolo losambo pamba te eza na reconnaissance ya mukolo oyo nzakumba akelaki biso loposo moindo kasi mukolo vendredi tolobi ezali feti ya kokanisa molimo ya nguya to pe la reine la plus puissante du monde babengi ye mama Koko Nzinga oyo atali mambi to pe oyo asimbi mambi matali bolamu bomoto na biso to pe bonté. Donc lelo eza mukolo ya bonté chaque vendredi libota loposo moindo ya mokili mobimba esenge tovandaka na ndako tokoproklame yango à la longue te kasi toproklame yango comme journée fériée. Eza mukolo ya kokenda ya mosala te mais avec le temps pamba te tozali surchargé na bamode de vie oyo bayela biso ya colonisation tolobi kaka teke oboma mosala na yo mpona vendredi babi mukolo ya mama Koko Nzinga. Donc dans un premier temps okokende na mosala na yo mais océlébre mpe feti na yo mais mukolo oyo mpo okóma sikoyo na capacité ke otia journée wana férié nde okoki koservir yango na mobimba na yango. Tobaki makambo ya mama Koko Nzinga tosalaki première édition ezalaki vendredi euti koleka lelo eza deuxième édition donc tosala pibi nango pendant 5 éditions pour ya za na pouvoir ya 5 continents yango to reconnaître to pe tozo salela ye na 5 chiffres et na chiffre 5 donc ye code secret na ye ya ko contacter molimo wana ya Koko mama Nzinga basalela ka chiffre 5 makambo nyonso 5 journée 5e jour babengi yango vendredi eza 5e jour couleur azana 5 couleurs oyo ebombami na kati ya bafololo to pe fleur donc azali na 5 caractères ya bamakambo oyo ekopermettre soki nga na yo to respecter yango nde tokomi okutana na ye po makambo tozo fongola ezali sanctuaire béni de l'homme noir. Dans un premier temps tant tokosala ba table d'alliance na bandaku na biso so tobi tobenga esprit ya mama Koko Nzinga abimela biso na ndaku to na chambre na yo tokolakisa ba élément oyo mutu na mutu akotia kuna pona milimo wana tosaka biso non so tosali chambre d'alliance et table d'alliance ya koinvoquer molimo ya mama Koko Nzinga ça veut dire na chambre ne faut na fleur rose blanche mais o ezali na ba couleur plus ou moins 5 couleurs il faut ezala na kati ya chambre na faut na mabende dans certains éléments o ya lingaka po atambolaka na odeur de fleurs donc soki odeur de fleurs ezate akoya te ko assister ote mais po y assister il faut oza na fleur wana po y assister il faut oza na babiloko oye achaki mbele la kato atikaki na principe na caractère ya ko contactaka ye liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakumba pona mokili mobimba yambo to banda manaka na biso toza ngonga mingi te plus ou moins 30 minutes ya séance na losambo na banzembo na mateya po eza juste compréhension malembe tozokangisa bamasolo bakoko na biso grand complet ezonga mobimba pe ezonga na ba réalité nango ndenge ezalaki différemment ya ndenge bamindele ba éparpillé yango pe ba tie ba confusion pour na biso to tutanaka sokolo kwa biso tokutana na bakoko bapesi biso bwanya na maele liko na mesa pona tomeka koyeba kozongisa mobimba ya makambo ndenge ezalaki liboso ngonga ekoki toyembela mvulu zikimbangwe ngonga ekoki toyembela nzamba bakokoma ngonga ekoki toyembela mvulu zikimbangwe biso toyembela nzamba bakokoma ngonga ekoki toyembela nzambe ya mpungwe ngonga ekoki toyembela mvidi mukuluma ngonga ekoki toyembela mvulu zikimbangwe
biso toyembela nzambe bakokoma ngonga ekoki tosalata misala bakoko ngonga ekoki tolonata ponda bakokoma ngonga ekoki toyembela vuluzi kimbangu biso toyembela nzambe bakokoma ngonga ekoki toyembela nyamulwe ngonga ekoki toyembela chema ungama ngonga ekoki toyembela vuluzi kimbangu biso toyembela nzambe bakokoma ngonga ekoki toyembela onya shongwe ngonga ekoki toyembela mvidi mukuluma ngonga ekoki toyembela vuluzi kimbangu biso toyembela nzambe bakoko kembo na kembo awana Kongo kembo na kembo awana Kongo ma message bakoyembela nzambe kembo na Kongo kumisa manzambi ampungwe kembo na kembo awana Kongo kembo na kembo awana Kongo ma message bakoyembela nzambe kembo na Kongo kumisa Abisengo na bisengo awana Kongo mboka nzambe awana Kongo ma message bakoyembela nzambe kembo na Kongo kumisa manzambi ampungwe kembo na kembo awana Kongo mboka nzambe awana Kongo ma message bakoyembela nzambe kembo na Kongo kumisama koyatini na mama koyatini na koya swami na mama koya swami tasama inde kimya pa nzambe nzamba bakoko to kimya pa nzambe nzamba batela yoko bomba na wapi koyatini na oko kimela wapi koyati pasama inde kimeba ya nzambe nzamba bakoko to kimeba ya nzambe nzamba bakoko boko bomba na wapi koyatini na boko kimela wapi koyati pasama inde kimeba ya nzambe nzamba bakoko to kimeba ya nzambe nzamba batela yo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kona yo ejali wapi oh yo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kona yo ejali wapi awana se nzambe alingaki yo atindi mvuluzi kimbangu lelo elaka ekoki ekitina peve ya Kongo tokota sali susu nani na seyo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kona yo ejali wapi ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile aze itela yashi yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovile koka makeke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami malam vulule tilamina chami malam vulule wayo tilamina chami malam vulule tilamina chami malam vulule wayo tilamina chami malam ivulule numala kimbangu ningi kukula yami mama nzinga walingile mama mafuta ningi kukula yami mama koko nzinga walingile mama nyamenga ngovile koka makeke mama gotima walingile mama makeba ningi kukula yami malam vulule tilamina chami malam
vulule wayo chilamna chami malam. Malam vulule chilamna chami malam. Malam vulule wayo chilamna chami malam. Solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba olenkumu. Nyamolo ibanza maweja nangila akonga mongali chemounga mbunga. Tobele liyo na kombo ya mama koko nzinga molimo na nguya oyo asimbi mambi matali bolamu ya bomoto na biso bayindo ya mokili mobimba. Solo se solo mama koko nzinga ozali fololo oyo engengaka na balangi mitano pona tokutana na milimo mitano oyo basimbi biteni mitano ya mokili mobimba. Katikati likolo suka ya ndelo otobengi nord, nse otobengi sud pe mupanzi. Natina ete botondisa biso na bokasi ya kokamba mokili mobimba. Natina ete bongengisa nzela ya bomoi na biso pona nyonso emona na pwelele pe mona na pwasa. Pe to sepela na manso oyo bolukelaki biso pona toyeba bozindo ya mokili ya musuni pe bozindo ya mokili ya molimo ya bakoko na biso loposo moyindo pona totambola ndenge elongo bani pe tolakisa manso nzakomba abomba na kati na biso. Ozali minzoto ya tongo oyo elamusaka linongi na biso pona totombola manso o nzakomba achaki na kati na biso pe achaki na kati ya bomoto na biso tozali na yango lelo pamba te achaki bomoto ya poso na misala na yango pona tokokisa mokano ya mobimba ya kombo na nzambe oyo etonda na bisengo ya libela na libela pe ezanga suka. Tobeleli yo mbala mitano pona kotosa mukolo na yo, mukolo ya mitano, mukolo oyo minzoto ya tongo engengisaka makasi bolamu ya bomoto na biso pona tosepela na nzakomba elongo pe tosimba nyonso na maboko pe tobatela mobimba na nzambe kati na biso pona tozala batu ya solo. Tobeleli yo na basolo ya bafololo mitano oyo etonda balangi ebele ekutisa biso na milimo ya nguya ya bakoko ba biso bayindo oyo bakomema biso na bozindo ya mokili pona toyeba lolenge ya bakoko na biso pe toyeba misala na bango pe tobimisa makanisi kitoko bazalaki na yango mpwasa ya bino bakoko na biso batu ya yambo emunana pona bayeba koya sima na biso bayeba bino pe bayeba bolamu manso bolukelaki biso batu ya lelo pe bayeba koya sima na biso kino suka te pe kino suka ya molongo. Tobeleli molimo na yo na nzela ya bilembo ya mabende wolo ngengele palata esangisi pona kozongisa biso na nzela ya solo ya etamboli ya bomoto na biso pona tokutana na bolamu manso bobongisaki pona eleko na biso bilenge ya nkoto mibale. Ozali molimo oyo ngengisaka bomoto na biso pona tolingama na mokili mobimba pona batu banso basepela na lolenge ya bomoto na biso pona batu banso batombola lokumu na bino batu bosalaki biso pona tozala oyo bolingaki biso tozala pona bileko nyonso. Ozali fololo oyo engengisaka biso katna, ozali fololo oyo elongolaka biso katna konuna pe ezongisaka biso katna kibolenge nyonso pona toumela na mokili pe tokokisa mokano ya etinda na nzakomba oyo ebombama na kati ya bomoto oyo akabelaki biso uta boyei na biso likolo nse. Ozali minzoto ya tongo oyo ematisaka biso likolo pona toyeba bokasi ya bomoto na biso loposo moyindo
pona tokengela malamu manso mapesamelaki biso na bokebi nyonso pe toyeba ntina ya bomoto na biso na kati ya mokili. Ozali likunzi ya etamboli ya bayindo banso ya mokili mobimba, pamba te botikaki bilembo uta zamba ya mambenga pona manso ya mokili mobimba manso ya mokili mobimba ebongwana ya sika pona manso ya mokili mobimba ebongwana pe bolobaki yango polele ete bolamu nde ekotonga bisengo ya libela na libela. Ozali misisa ya bafololo manso oyo esimbi bomoi ya batu nyonso kati na mokili, pamba te bafololo ya basolo ya makasi ezali kolongisa biso kati na momekano ya milimo na mbindo pona tososola nzakomba malamu pona bolingo na ye ya manso akabelaki biso. Ozali bafololo oyo epesaka biso esengo, pamba te olobaki yango polele ete okongengisa minzoto ya bomoi na biso pona tososola malamu manso bino bokundolaki na kati ya mokili na nzakomba solo. Matondo mingi na nzakomba elongo na mama koko nzinga na manso bakoko na biso batondisaki kati na yo na boyebi nyonso okaniselaki etando ya mabele ya mokili mobimba pona tososola malamu manso mapesamela biso. Liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso oyo tobungisaki etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba totondo pona nzakomba, totondo pona mama koko nzingelo ngona bakoko na biso oyo babongiselaki biso nzela oyo ekofongola biso misu pona tokutana bolamu bomoto na biso. Totondi pona biso bilenge ya nkoto mibale oyo tozotombola lokumu ya bakoko na biso ezipamaki utango molai. Totondi pona bayo bakoya nsima na biso bakoba yenda ya bisika ya misala oyo biso tokosukela. Totondi pona bakoko banso ya mokili mobimba oyo bamikabaki mbeka pona kopesa biso esusu eliki ya solo tokutana na libaku enene ya kososola bolamu na nzakomba kati na biso batu pe mokili mobimba. Solo ezali esengo. Tolobi makambo ya mama koko nzinga basalaka makambo nyonso 5-5-5. Donc bomoni atoyembi 5 chansons, tosali matondo 5, losambo na ye tozobela 5 non ya nzambe. Tobeli nzambi mpungu, mvidi mukulu, akonga mongali, onya shongo, nyamolo. Yo moko remplacer bakombo ya bikolo nyonso. Atoza bokabwanite, atoza muluba te, sobeli kombo mvidi mukulu batikaki yango po eza pouvoir. Ezaka pona baluba te. Mais koko ya baluba liboso nde mtatala yike nzamba sololi nanga episinga ke nambenga ke nzambi mvidi mukulu. Siko ba kombo wana tout biso toza na droit ko exploiter ba énergie, eza ba énergie, eza ba pouvoir. Donc ya munde biso to ando sele, oza limite te ke so na beli nzambi mpungu na komi mukongo te. Aza nzamba ba kongo te, aza nzambe ya batu mwindu, mais ba koko ya ba kongo nde ba benga ke nzambi mpungu. Donc eza pouvoir. C'est ngana na droit sele, ngaza mutabandondo. Mais na bela mingi nzambi mpungu onya shongo pana biso na bandondo babengi nzambe nzem. Donc kombo na biso mo kutu na belela ka yango mais lem so na ba prière na ngama o privé mais ba prière nyonso nde na sala ka boy na plus donc majorité nazo travailler mingi na ba pouvoir ya bakoko ba bikolo mususu po to botam po na réunification. Lelo eza mukolo ya mitano, mukolo ya mitano nyonso to bando ko célébrer to pe ko fêter fête ya mama koko nzinga. Eza fête ya ko arracher bonté kongengisa bolamu bomoto na biso. Topesaki na Matthieu ute ko le fête bandaka 5h. Olamungi 5h, donc olamuka déjà avant, on s'est préparé na 5h obandi lo sambo na o ya ko invoquer molimo mama koko nzinga.
siko lelo tozobakisa continuité pour vendredi on appelle sous tokopesa sous continuité mususu vendredi on a sous tosala 5 vendredi mais à partir déjà to publier ki yango to pe to proclamer ki yango vendredi passé c'est que mutu nyonso aza dana droit obanda osala yango le journal lelo parce que oyo tozokobenga lokola administration akaboyelaki bamembre nyonso losambo oyo azwi losambo te akomela biso na groupe ya ilunga to mpe wozila mpona babandela otindela ye mais je pense que bamail nyonso oyo biso towana yango na kati ya administration yango tosali en sorte ke totindela mutu nyonso oyo aza en suivi so oyo oza nango te se kotindaki mail te ou bien oza en négligence ya suivi tobaki losambo ya mama koko ndinga obanda yango na ntongo na 5 heures après fete ebandi na yango so osisi losambo no fete ebandi ti pokwa donc na ntongo eza journée ya propriété siko toni tobakisa boye lelo eza 2e édition ya kokanisa molimo na nguya to mpe la reine puissante ya 5 continents to mpe ya monde puisque ye nde mutaza na bapouvoir des étendus nde sikoyo lelo tozobeya makambo na ye na point 1 na biso tokolobaki manaka ya mama koko nzinga elekaka chaque vendredi mokolo mobimba kasi losambo ya mama koko nzinga esalamaka na 5 heures par rapport à chiffre 5 soki orate 5 heures okosala na 14 heures 14 heures par rapport ya 1 plus 4 epesi chiffre 5 soki orate 14 heures okosala na 23 heures 23 heures ezali oyo tozokobenga 2 plus 3 égale 5 soki mpo olingi osali yango mpe na 3 formalité orespecte ya 5 heures orespecte ya 14 heures orespecte mpe ya oyo tobenga lokola 23 heures tout wana eza kaka ozokoabsorbe baénergie oyo ezoleka na temps mais ya mokolo wana ça dépend ya mutu ndenge bando osala makambo na ye mpo ngai nakolamuka na 5 heures nasali losambo na ngai ya bonté esili na célébrer fete mais soki tokomi 14 heures nakosala lisusu mpona saisi opportunité ya énergie ezoleka na après midi soki tokomi su na butu nakotravaille su puisque na babutu mpe baénergie ezoleka et les énergies de la nuit ezokodépasser baénergie après midi parce que baénergie ya journée neti tobanda ntongo ezali plus fort par rapport au soleil mais baénergie ya butu ezali mpe plus fort par rapport à la lune et les étoiles na réservation des énergies du soleil oyo etikalaka na kati ya mokili par rapport ya déplacement ya moi donc makambo wana tokoyeba yango bia ntango tokodéveloppe mateya oyo ezoya liboso tokolobela makambo etali baénergie po biso moko toza baénergie mai aza énergie alambelaka yo biloko se transforme donc babiloko banature eza na baénergie banature mosusu mpe yango moko mpe eza baénergie oliaka ndunda azofortifie yo donc ozoliaka na sucre eza énergie parce que azokoaugmente souffle ya bato azopesa capacité mutu arespirer kitoko donc biloko wana nyonso ifo toyekola yango sikoyo awa topesi na formalité ya losambo soki osisi losambo no ya 5 heures ou bien 14 heures ou bien 23 heures na nsima tokoti na baarrangement familial pamba te ezali mokolo ya bokutani ya libota eza journée ya retrouvaille en famille donc journée ekoleka pamba te soki bolingi tobanda kobénéficie bolamu bomoto na biso esengeli torespectaka bajour férié ya bakoko na biso kobanda neti journée ya mama koko nzinga fo torespecte yango papa nyonso mama nyonso ntango oza na ndako totika na makambo babwate so tokomi kaka vendredi vandisa olimbisi vandisa libota na yo lamba biloko sokola bana bazala propre ndako no eza propre bilamba bolati eza propre eza journée ya propriété vendredi oyo ezoya tokopesa horaire ya heure na makambo na yango na mokolo oyo vendredi tozokenda mna mpo tobi tokopresente 5 formalité 5 caractère na ye alingaka nini tokanda kosalela yango nini so osalela osambo ya 5 heures na 6 heures makambo nini okosala obandi otya bana bopeto tokobipesa calendrier ya horaire wana ya programme wana ya heure na heure question toza 5 heures osalela osambo no banda 6 heures ti oyo ekoma 11 heures certaines activités nini oyo osala wana mpona oabsorbe énergie ya pouvoir wana ezoluka esika propriété eza eya kotikela o bolamu
donc moi mindele ba tie propriété kuna pa na bango bazoko pela air nyonso bazana ambiance mais batiki biso na bosoto nzamba akimi biso po nzamba linga bosoto te donc tozolela butu pe mo nzamba otiki biso nzoka azali mais ezalo kwa biso nde totie à côté po tolati bosoto tolati mbindo donc wana là makambo tolobela vendredi o ezoya tolobi ke na sima ya kusisa losambo no ya 5h tokoti na arrangement familial pamba te ezali mukolo ya bokutani ya libota bongisi bana so baza ba mikolo babongami bango moko après eza na temps oyo bokolia eza pe na temps oyo bokosola yango na bike vendredi ezoya tokobimisa calendrier horaire wana complet po toyebake na fete onso olamuki 5h eza mpo na losambo 14h mpe eza mpo na losambo mais eza na heure ya kolia na heure oyo esenga bino bovanda na bana dialogue familial bosolola so baza bana mikolo baza na droit ya parole fo otuna baide na bango mpe so baza bana mikie bozosolola na ambiance ya famille après eza na temps oyo ifo bobimisa bana so baza bana mikie bobimisi bango bomemi bango na bajouer bomemi bango n'importe quel endroit na parc na baplace nyonso ekosepelisa bango bazalaka toujours heureux baza na koyimayima te mpo koyimayima na bango ekokimisela o mpe bonte wana eza mokolo esengo mokolo ya korespecte plaisir ya mutu nyonso nde okobuka fruit ya bonte wana. Principe du fonctionnement de la fête ezali basé na 5 caractères. Principe du fonctionnement de la fête ya bonté ezali basé na 5 caractères. Premier caractère, la propriété pour na to arracher notre bonté. Voilà premier caractère. Donc premier caractère, la propriété pour na to arracher notre bonté. Deuxième caractère, kovanda mesa moko na libota na yo mobimba pour na ko garantir bolingo ya libota mobimba. P, élévation d'ambiance de la famille. Troisième caractère, co-représenter un fleur rose blanche, topé un fleur rose en 5 couleurs. Pona kobenga molimu ya mama koko nzinga pambate ye atambolaka na basolo ya ba fleur. Quatrième caractère, co-représenter elembo ya mama koko nzinga ezali sanza na étoile topé sanza na minzoto mais tokopesa ba forme ya sanza na donc topesa 5 formes ya sanza mo ebima likolo to ando ko dessiner en place yo uza place yo bando sama kama mama koko nzinga atoza na boutique non so lobi au travailler na puissance ya esprit wana mama koko nzinga bato mabe ba ka détourner fond na ya commercité au dessiner étoile sanza au tie étoile pembeni bomona ba musulman ba dessiner sanza étoile donc sanza atala étoile sanza ndambu mais étoile pembeni nae yango wana mama koko nzinga mais bango ba dévier ba tie na mosquée donc bazoko pénétrer na ba énergie o ezoleka dans le vide ezangi ba propriétaire na yango bango siko ba tie base moko wana po ba yibaki secret connaissance siko bango ba recevoir ba énergie na ngana yo po ba signe o ebanda ko réunifier ba énergie wana te tambole so ekuti place ya ba tia signe na yango ekoya otika makambo place wana mais ngalo siko tozaki di bandeni to ko bénéficier bolamu ya bomuta ba koko na biso donc to bi to ko pesa 5 formes ya ba sanze bima likolo première forme ezali première ligne sanze bima premier jour soko lingo sama kama mama ko ndingo ko dessiner sanza wana il faut respecter forme ni ne bima esa bima forme ki finuku ya nzungu esa bima forme ya sanya mbele esa bima forme ya etenya lilala ya lindarine esa bima forme boye po abimaka ba formalité mususu boye formalité mususu lokwa sani formalité mususu lokola mupanzi donc ba forme na nyonso photo yekola yango kala minte to zonga su na mate ya sanza pona toyeba na ba forme o ezosani na kata mokili anto obi na 5 formes ya mama koko nzinga. Première forme ezali sanza liboso babenga ngo première ligne, et deuxième forme ya sanza tobengi yango o tozoko benga première forme ya sanza tobengi première ligne, deuxième forme ya sanza tobengi septième ligne mouvement croissante. Po tobaki sanza so bimi première ligne asali 7 jours abandi donc soka bimi première ligne, deuxième jour abandi ko vimba
wana ba tobenge ba mon croissance mouvement nazo sala ndenga zo vimba eza croissance pas zo fongwama sikoyo 7e ligne ezali logo la sanza mais le premier ti le 7 yende tobengi 7e ligne mais ezaka mouvement croissance wana deuxième signe ya mama Koko Nzinga oyo ko travailler na sanza na étoile 8e ligne ezali logo la 8e jour wa sanza eza toujours mouvement croissance sanza sko azokende na otozo benga logo la pleine ligne 4e otozo benga forme sanza toandosa la sanza mobimba moche étoile mupanzi 5e forme ya sanza otoko travailler makambo ya ko absorber ba énergie ya puissance ya mama Koko Nzinga ezali 15e ligne premier mouvement du quartier 15e ligne premier mouvement du quartier égal 15e ligne premier mouvement du quartier elingi koloba ke sanza so akomi na 14e jour akomaka pleine ligne mais na 15e jour alongwe pleine ligne akatani ndambo okata na wana nde bazobenga yango quartier abandi su kozonga na baforme ayelaki tanga azalaki mukie ti akosila après abimi sous nouvelle ligne makambo déjà topesaka certaines leçons kuna na 5e wana ezalaki 4e caractère ko présenter elembo ya mama Koko Nzinga ezali sanza na minzoto tope sanza na étoile tokolakisa ba makambo wana 5e caractère par rapport au chiffre 5 tolobi ko représenter représentation ya 5 couleurs oyo tokoki kozwa makambo ya mama Koko Nzinga mais mukolo ya lelo tobengi mukolo na vendredi tosalelaka couleur verte couleur ozo représenter ba nature parce que jaune ezo représenter richesse tobe ya minerai kasi vert a représenter ba nature nyonso ya mokili eza représenter na vert soko omoni bato ba église oh église kimbangiste azui vert wana abakisi yango couleur blanc ça veut dire azoko exploiter ba énergie wana partir ba couleur wana eza ba pouvoir mais aosalela yango négativement parce que to ba couleur blanc ezo représenter espace du monde mais couleur noire azali couverture du monde puisque na blanc auta na kati ya noir so ba kati opota omona après ba poso oke mona couleur apembe kuna na kati omona jaune na kati na oda ba couleur te uta pa na biso to bi couleur mwindo azali otobenga lokwa a couvrir donc couvrir monde batu nyonso makam nyonso uta pa noir au même ba pareil à photo bozana yango bozo saela mais so chambre noire azate lumière ekobimate photo ne ekobimate malgré flash aza kuna mais chambre noire ne muta jouer rôle pona bakango photo obima na ba forme ya ba photographie o tozo salela en photo lukato ye ba makambo euti wapi pourquoi ezoko exiger pe ba couleur ti na kata ba pareil yo mutu mwindo tikalika kozuza yaka bundela tangisa kwa zo komiso su zoba po akolakso eloko moko te mais akolimiter po yo sela ka ende continuité o sala ka ba dépannage mais biso sko to bito ye na maila sika to dépendre so pa mundele te mutu na mutu osela ndenge ne lokwa ba arabe bazwa ki sanza ba tia ngo likolo mosquée mais sanza to mona ngo likolo européen passer la sanza chinois passer la sanza anglais passer la sanza donc africain peut soit ya bando la sanza na ndenge nae c'est le principe na caractère ba ko connaître hollandais sur na ba forme ba européen ba la bisoté po ba tia biso na ba mbriement pona to saisir opportunité bola mo moto na bisoté. On te dit que couleur blanche a représenté espace. So on église qui mbangi tazu couleur verte. A tchewana le ko ezali est représenté nature comme richesse. Ça veut dire dans ba sangi na pembe, ezali quoi a stabiliser richesse na etope otobenga bozu oyazana yango. Ya omoni ataba ba rotonda kuna ebele le roi bambwa. Le roi banzinzi mais baza dans la perdition. Po bazolanda influence ya couleur blanche wana na vert. O bango bache. Organizamba dans ba couleur nyonso biso ko limiter couleur te atrosela ba couleur tout son na travailler na couleur jaune na ebi magami na sana on son na travailler rouge na ebi magami na sana parce que rouge a représenter vie na biso bat na kata moki to ba orange a représenter assurance de vie donc couleur na couleur za makam na ba couleur bo mona violet eza na ba catafal eza ba couleur ba déviation. Ils ont dévié ba mort tant que la bibembe ba ko bando cha mandala là pour stabiliser l'esprit moi bando ki ba ya ba iba muni moi na ba kesa na misala mabe ezate mais amdele ba bomi image mandala là ba tcheli biso siko ba katafar
eza ba couleur ezo ko permettre bato mabe bato ya ba science occulte ba yaka wana a partir couleur wana bazo zo accès ya ko dévier espoir mutu po ba ke na ngona emprisonnement ba ke ndeko utiliser yango na manière na bango do ba makambo wana to ko yekola ngo sima. Donc voilà moi muke pona mukolo lelo to suki wana to lobeli makambo etali 5 caractères oyo tokoki kosala invocation ya mama Koko Nzinga et couleur ya journal lelo to beza représenter la couleur verte mais il y a le quoi dans chiffre 5 couleur oyo eza pe na kati ya ba couleur wana nyonso o biso to kosala mais to travailler na pratique d'utilisation il faut tout travailler na 5 makamnyo sur 5 maintenant bénéfice ya journée wana so totali na calendrier journalière ya ba esprit planétaire du monde to pesa ki yango déjà na kati administration calamité to pesa membre nyonso ayeba mukola lundi esprit nini oizalaka evandaka wapi esaka misala nini mukola mardi esprit nini ezalaka evandaka place nini planète na yango esala misala nini mukola mercredi esprit divine eutaka wapi po ya pesa biso lumière wana mukola jeudi esprit pesa ka bozui l'esprit pesa ka bozui mundela bengi planète na Jupiter. Donc planète ya benga Jupiter esprit no bauta na Jupiter ba pesa ka ba mbongo ba pesa ka ba biloko ndenge na ndenge bomengo mais baza ba négatif baza ba esprit diabolique mais biso pe Jupiter na biso wana et travaille kaka jeudi ba onde ba bengi ya bango Jupiter biso peso dobi ke bon biso pe Jupiter na biso eza jeudi mais eza formellement na wa bango te pour kuna biso pe to contacter milimu ya bakoko na biso ba pesa abozui bakoko bako kabelo ba diamant sans que tu mo mabulo kita ba profondeur milai bakoko bako kabelo ba or bako kabelo nyonso yo za na mbongo makambutu mais il faut ba pratique puisque so ke kuta na bakoko ya négativité mbala moko tamba peso biloko na bango ole yango to ozui yango yo po komi sorcier yango biso bike biso to sala makambo na bokebi nyonso pona to tenga mate mais to garder toujours position na biso na kati ya positivité. Donc voilà moi muke o biso to zagi nango na mukolo lelo yango wana nzamba bakoko akumisama na kombo na biso nyonso pe na kombo ya bakoko na biso oyo ba kanisa ki biso pona to zala batu ya lelo Nzakomba azwa lokumu totombeli ba koko banso bolei bolamu botondi nesengo etikala sebongo bongola meso mwene pona mukili mobimba totondo pona Nzakomba pe bakoko na biso totondo pona mama Koko Nzinga totondo pona bakoko nyonso banyokwamaki pona koluka ya biso kimpwanza ya solo totondo pona baye nyonso bakoyingela nsima na biso pona kobongisa nzela ya baye o bakoya nsima na bango totondo etikala sebo bongo na kombo ya nani oboyi bakoko na biso fimbu yake oswani na kongo nzala na libu donc pona mukolo lelo tosuki wana soki tozalaki na continuité tolingai toyemba peut-être sous 5 chansons après to clôturer mais le quoi to utiliser déjà chiffre 5 quand de totondi boye eza déjà to clôturer makambo nyonso déjà makambo esama 5 dans makambo ya milimo msusu ezala nango na ba prière te ezalaka na ba code secrète que so osali sinbo osali boye makambo wana ozuyango. Donc toujours keina malembe nzamba bakoko akumisama lokola akabel biso mabombani kombo na ekumisama na kombo ya Koko Kimbangu jantumunu akialwenga oyo anyokwa makitango molai pona kufungola biso misu pe kotondisa biso na boyebi oyo tozali nango moyo mwa lelo pona tobikisa ekolo kongo pe etando ya baindo ya mokili momanatina ete mabota na biso nyonso ezongela bisengo oyo ebandaki mokili pe ebandaki bakoko na biso bongola meso etikala sebo bongo. Donc pona mokolo lelo tosuki wana totombeli bakoko banso teke elamu na kombo ya Nzakomba.